Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore fois plus en ce lieu pour te remercier de nous avoir gardés encore fois de plus devant la semaine qui vient de s'écouler. Tu as voulu, Seigneur, que toutes les actions pour soutenance encore fois plus de ces consultations, Seigneur, qui s'est faites encore fois plus les samedis, Seigneur. Nous te remercions grandement, Seigneur, parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu as manifesté que vraiment, toi, tu as été toujours le Dieu de victoire. Tout ce qu'on avait encore fois plus organisé par les pharaons appelés les FCC, avec ses collites, Seigneur, encore fois plus, Seigneur, ils ont encore fois plus encore connu l'échec total, Seigneur Tout-Puissant. Tout cela, c'est pour témoigner, Seigneur. Ce n'est pas encore fois plus leur ère, encore fois c'est l'air, encore fois plus pour le peuple congolais, une fois de plus. C'est pour cela, dès ce matin, Seigneur, nous te remercions grandement, Seigneur Tout-Puissant, de tout ce que tu es en train de faire, encore fois à travers Fatih Béton, des présidents de RDC. Et tout le monde, Seigneur Tout-Puissant, que ce soit de loin, que ce soit de près, que ce soit les diasporas, encore fois plus dans le monde qui soutiennent ce pouvoir et ce parlement, Seigneur. Que les dieux que nous invoquons ici, Seigneur, les consultent encore fois plus, les protègent, les bénissent, leur donnent la paix là où ils se trouvent une fois de plus. Et tout le monde, encore fois plus, qui marche sous cette lignée du président de la République, encore fois plus, qu'il soit béni à travers toutes les bénédictions qu'il a dotées en lui. Nous demandons ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toque na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Elton Store. La ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Elton Store. Mambo Maso, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Tolobi Boye, Boyo Kabiso bien. Merci de Baonyo, va se présenter qui peuple congolais, va se présenter qui na marche. Tolakisi a vu de tout le monde. Monde Mobimba, Tolakisi force na biso. Tolakisi force ya Mukish. Jour wana Mukish azaki na nzela. Vrai ou faux? Vrai. Balobi, merci beaucoup na ba Congolais, Congolaises qui ont participé à la marche du samedi. Tolakisi démonstration de force. Topesi bango musala. Ezali ba Congolais mususu avandaki na ndako. Azoloba ke ba pekisi marche. Ba combattant mususu okuta ba pekisi yango. Le faux combat. Le combattant. Bakuya. Il y a 100 jours. Toyebani bilongi. Tokendaki wana. Si bomoni bango bazaki na lemba, babeti bango bagaz. Bomona kite. Bazu bagaz na lemba. Na komi na lemba. Tout. Bapanzani mbangu. Mais biso tout ça qui n'a changé. Toye pas de caméléon. Plus de combien de monde?
10 premières riz, Zele Kangami. Totala boye. Okisenga bouye mwana boute. Na délégation na e. Totala kotoyo. Le président Aïe. Kabunda. Totala kotoyo. Frank Djongo. Totala kotoyo Bahati Lukwebo. Totala kotoyo na Lola Mwana. C'est-à-dire, les Congolais vont se prendre en charge. Merci beaucoup na Congolais, nous va se prendre en charge. Et ça, les Kamwamangwe. Tolobaki ya 3 auto ebisibino ezali Kamwamangwele. Awa sikoyo, eza problème ya ba occupants na ba autochtones. Qui sont les autochtones? Il faut voir Balango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mwanambo. Jean-Pierre Bemba Mwanambo. Moïse Katumbi Tshabo Mwanambo. Bahati Lukwebo Mwanambo. Frank Djongo Mwanambo. Mokia Mwanambo. Nani mususu? Jomi Ndongala Mwanambo. Muyambo Mwanambo. Tungu wakumwanza mtoto Katanga. Oya sali déclaration yobi. Boyoka ki déclaration. Ata Baba Kiungu. Baba yebina kombo na President Jilwana Somo. Baba Kiungu amujambo yenu. Asante sana. Tuko bien. Merci beaucoup. Bandundu ezaki motivé. Bolandi directeur de cabinet. Directeur de cabinet, chef de l'État. Et Berand. Asani ba play ye moko ya kosakana te lobi dimanche. Est-ce que vous talango? Directeur de cabinet. Et Berand na kata bandundu. Nena ebisibino plein. Batunyo sur nzela. Ba yembeli muko antombolo mo amai. Yo ou rien. Na bandundu na Kikwiti. Lobi dimanche. Bazo réclamer kaka courant na mai. Batinda biso kaka courant na mai esili. Ya vanda na libé. C'est-à-dire tous les peuples ont parlé le même langage. Vrai ou faux? Yango to sengi élection à tel élo, to combattre bino. Boko pola. Mais na yango to lobi, avant to kende, il faut identification nationale. Vrai ou faux? Vrai. Après l'identification, recensement. On doit recenser le pic humain. Le pic humain, va consulter qui va me vrai ou faux? Vrai. Sans formol. Bozolala. Papi qui me bazar le premier habitant du Congo. Le frère de Moubaki. Bazali Awa. Bazar 1m10, 1m10. Bayebi singa président. Toye na consultation. Po toyo kaka. Yo obelelaka. Yango to uti zamba. Toye. Tolingi, tous à la peine à parler du peuple. Tokozwa bibongo, tokotiela bakofanda, député là, sénateur. Parce qu'ils sont les premiers habitants du Congo. Nango tolobaki boye, peuple congolais, en lobby, bakotikate l'arrestation de tous les criminels au Congo. Vrai ou faux? Vrai. Moutoumoko lobiaki yangote, peuple congolais. Na triomphal à lobby bakangela biso batunyonso basala crime contre l'humanité. Kabila Kanambe Hippolyte Mwana Marceline na tonton Mutwale. Est-ce que yo yebi Marceline? Marceline avandi na na Dubai. Oyebi ye? Pendant 18 ans toyebi elongi Marceline te. Tokoye koyeba elongi mama Sifa. Mama Sifa mama na yo. Mama na yo. Aden. Likambo Aden. Ya mangwele. Président, Olanda Kinzembo Bimaki sur place na marche. Félix, Papa Lobaki, Kanga Kabila, Asala Bilanga. Est-ce que vous voyez Félix, Kanga Lobaki, Kanga Kabila, Asala Bilanga. Kabila za Kuluna. Il faut qu'il y ait Bilanga la service national. Mais Anga Boyoki, Tolobi Boye, Maman Marceline Toyebi était. Tonton Mutwale, oyebiye. Zoka bazabarwa. Mais biso toyebi Papa Mukishi. Que son âme repose en paix. Toyebi Maman Marthe Kassalou. Toyebi pas na bango na 10e rue. Place ba bongisi nzela kito. Ba traçage.
mettez wana batela ba traçage mais quand on compte on au son bouma to bokali UDPS viva Yaya tolobi boye Kabila bomaki Chebeya vrai ou faux Kabila bomaki Arma Tungulu vrai ou faux Kabila bomaki désespère tokotika yete soki totiki yete c'est-à-dire Nations Unies bosalaka musala te soki bokangi Kabila te c'est-à-dire Guterres kolandaka nga makambo nalobaka te po landa ngai fo kanga Kabila po bomi désespère bolobaka ke boza ba grande puissance nga nazomona boza ba grande puissance ya pata bunya po bokomi kaka de rapport en rapport, rapport de Mampir, rapport de Kategelai, rapport ya boy, bosala keloko, soki boza ba mibali ya solo États-Unis, bokangela biso Kabila, Hippolyte mwana Marceline. Kabila sali ba crime belé, crime économique, ba banque nyonso akangi, ba société nyonso akangi, boyoki Kabila lingaki voyager. Baboto le type, beta maboko jet. Oye koya. Alinga qui a voyagé. Attendez vers Lubumbashi. Baboyi a voyagé. Deux ministres, balinga batende. Baboyi li bango. Mais ba gouverneur bazongaki mutura fief na ye. Tomoni gouverneur na wezi ya Kolwezi asali musala kitoko poto la Kolwezi poto balakisa ki Kolwezi poto bansela de ye na wezi asala musala soki mutu azo travailler il faut kokumisa ye Mouyeji Richard merci nga na moni Kolwezi komi kitoko Lualaba a travailler sikoyo Chantini Ngobila. Beaucoup l'ont d'exemple à Mouyeji. Mawante Tunes. Beaucoup l'ont d'ali à Kolwezi. Bino ma gouverneur. Pourquoi il y a travaillé Kitoko? J'interpelle le gouverneur, tous les gouverneurs. Beaucoup l'ont d'exemple il y a Richard Mouyeji. Bino sont travaillé bien. Tondimio. Oh, à le président monument, pour moi, on a pont. Il y a l'alternance, pont, c'est pont de l'alternance. On a les États-Unis d'Amérique. Par exemple, ils ne peuvent pas. Le pont d'alternance. Et ça, ceux qui 200 km, ils ne peuvent pas. Maïkoto. Il y a la mine de voiture en couleur. Balobi, pont de l'alternance. Ah, Yangwana, Botala, pauvre, salé biso, merci. Nana lobaka na constaté. Bala kisa ngolobi na 20 heures. Sans formol. Richard Azamwana mbo. Bolande exemple. Yango tolobi, omoni Congo. Tokozonga na royaume Congo. Tokozonga na ba ancêtre na biso royaume Congo. Était fondé par Manikongo. Le roi Manikongo. Maintenant, on commence le roi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukonto. Bete Maboko. Quand on a signalé Bino, il faut tozonga na royaume Congo. La capitale Banza Congo. Avec le roi Manikongo. Maintenant, avec le roi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukonto. Sa majesté. Yaya, elle a fait. Elle a travaillé, mon pépé. Maman, vous avez vu qu'il y a un succès. La grande Mukishi. Dala, Tunaye. Mutumoko. Auteki France, Akiti Akati Moto, puis tout le monde qui est Makolo. Non, moi, c'est toi, Jules, c'est moi. Au sein de la sécurité, la maison, Makolo, non, standard. C'est vous, Jules, c'est moi. On a son succès dans France, boy. Non, moi, c'est naïe. Batika maso qui est dans la Nagabo. Au sein de la succès de l'Albina, c'est l'esprit à Muki. Azo Tamboula, Moko, partout.
natala kata mutu moko teke bato ezolanda nga na moko soko ye baprofete bakomukisha kokanga yo okomona Simon Kimbangu na si okomona Papa Arma na si okomona Papa Kichokoleka na si okomona Kipambita na si okomona nani Bakanja na si batushaka ngai te Tshisekedi ye moko grand prêtre na libo yango tolobi boye le Congo de nos ancêtres. Retour à la parole, retour à l'authenticité. Retour à la parole, retour à l'authenticité. Tokoyeba, boyoki lelo, état-major ezo longo na kan tchatch, ezo koma na kan kokolo. Beta maboko. Lumbe. Oye koya. État-major ezo longo kuna. Contrôle. Ozana makila ba Rwandais, le nom qui commence par R. Ruberwa, Tikali. Ruenzori, Otikali. Nyarugabo, Otikali. Oh, Bizimungu, Otikali. Bitakwira. Kamara Wakaikara. Bizimungu. Kilimanjaro. Okotikala kuna bakangio. Avion moko ekoya wana kiti ekati kuranga zwe bango wana makei Zoro General Ro Banga za mpuko wa munene na Katanga botuna Mbanga mpuko wa munene sikoyo un general mpuko wa munene aya otungisa bitu azokende pana ba La guerre que nous vivons, c'est la guerre des autochtones et les occupants de Ebisibino. Awa bande konangai toza la kotelema boyoki depuis lobby on a arrêté Tchalamwana beta maboko bakangi Tchalamwana lumbe tokobanga be tokobangisa oye koya Tchalamwana yemba Yaya tozana état de droit. Yemba na ande ozo yemba. Mais soki basuyo okelibe libela. Mama mkolo. Kala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Otala ki match yo moko parce que yon de chef de l'État. Ata mutu moko akotaki na kati te. Na mko. Kabila tali match e pana ba. Mais Félix nakata stade ye moko azobeta maboko. Yaya, na sepeli makasi nde oboya kitoko ta stade. Kwa batu bamona qui est le président, qui ne l'est pas. Le président c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkwanto. Oyebi ke aseki bonga pe na bandi koseka na ndako. Na mwasi na bandi koseka ata balingaka mutu. Aseki. Oyebi ke aremetaki ba clé, ya ba chip, et pas ba contact, et pas ba jouer. Ba keni il m'appelle bango ba contact. Motema malamu ya ndenge nini. Siko estikali nde contact ya biso ba président parlement. Tala. Président nyonso parlement, na zo annoncer sikoyo en tant que prophète, UDPS viva. Bazobenga siko ngai na palais de la nation. Na yebisi bino nga na bombaka te. Bakobenga trois présidents. Mais président liboso Jules Kalou contact kaka boy. Erna kontona na Joël Bamusu. Yaya bazobenga ngai. Na butu babenga allo monsieur bonjour. On a besoin de toi à la présidence de la République. Ah oui, je viendrai vous voir. Vous me faites signe. Français qui tombe, vous me ferez signe. Naza d'accord, il y a beaucoup de Mkwanto. Mkwanto moula yebi que Gilles existe. Ce qui est yebingate Mkwanto moula yebi que Gilles existe. Sikoyo, pour na chiter, même maman Brigitte Monzekabeya, yebi que Gilles existe. Babi sangwa nezoya, na kotanda ngwa ezo meme ba combattant ofele. Yaya, na kondima na bebe selanga karibira, mais na nyoko la batoyo. Soki Mkwanto mo lelo atyengai ministre de transport, nazo signaler bino, boko sala perte. Transport 300 francs. Soki batulinga, pona nini osali boy, le peuple d'abord.
Bachanga kaka na ministre ya transport. Mukondo molo kanga bien. Tianga kaka ministre ya transport. Na kozo ba transport na nyoso yé. Na 300 francs. So bokolonga musa bolonga musa. Le peuple là. Papa le banque le peuple là. Ata 200 francs. Tokolia na diamant na cuivre na été. Mais na transport merci beaucoup. Président Richard Tigo, président Yo le Bini. Pas la photo à Zoluka. Viva, viva, viva. Bonjour, bonjour. Bonjour, Lissoussou. Apparemment, on appelle ça bonjour, Nelson. Pourquoi Samba a battu Linga? On continue toujours dans le cas de alors, et là, on a compris à Liboso. En tout cas, il faut tomber dans l'union sacrée, ma boko, ma carte. Papa, bête dans l'union sacrée, ma boko. Union sacrée, et Kokabola Biso, na régime ya Kabila. Pourquoi Nazolo Babongo? Puisque Soro Landaki Mokonsamboka, Azalaki très clair. Alors, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Fatibé. Merci beaucoup. En tout cas, il faut l'endre la parole, mon Gonsamboka Solo Bayaya. Kanisa bien Fatia Lobaki 2020 années d'action. Alors, où allons-nous avec Namaramboueta d'action? Puisque Ndenge Zana, Tosalaki ba élection. Mais comment Tosalaki élection? Mais Togomina Ignosa. Mais ça politique, il n'y a pas personne qui se quête. Puisque nulle part au monde entier, union sacrée. Yaya, Soko Yebian Mote, Talaba signe fort. Olive, Alingake Kiba. Au salaba complot, balobi yaka. Pesa ba pièce d'identité. Okende wapi. Ke pesa biso signature ya Fachi Beton. Awa kanamba linga kende Lubumbashi boyoka kibino nyonso tout. Toko solo lango. Alors qu'est-ce qui se passe? Bango batali déjà ka we baby. Yango no mona ki ba gouverneur nyonso tout bayaki. Bayaki kana lo lenge moko na message moko. Bango balobi nous avons proposé chef de l'État que non pas renforcer le dialogue. Alors tous ces bango gongesie ke gongesie ke ya zéro koyoka. Toujours la carte actualité politique na banya auto bengi Chine en Rambo interdit de survoler. Voilà. Yaya bateau babanda ko benga Fati Pantin placebo tonomaye elilingi ba chanson bima lelo za kanambe na njili. Il fallait qu'à Pumbwa mais ba yebiso ko kende te landa bien. Il est interdit à Joseph Kabila de quitter Kinshasa pour Lubumbashi, c'est ça. Fati a refusé d'autoriser les jets privés de Kanambe de faire un déplacement comme c'était samedi de survoler. Donc cela veut dire quoi? Asenga kike akopumboya. Mais il faut à la bassine du temps. Nasenga ki atro pourquoi? Fati déjà Zakangi Kabila. Balobi boy jet privé à mon côté jamais pour Likolo sans signature ya Fachi Beton. C'est depuis qu'il est au pouvoir. Alors Kabila Kenda Asa la prison à ciel ouvert. Asa la prison à ciel ouvert. Yango no monaki na nyosoto yoki bake Safari Beach, bake Kingakati, bake boye basali boye solution monanité. Ndeye siro jije bon lobby pour le moment. Na quel Lubumbashi appelle Papa Kyungu wakuma za sali message. Fachibe alobi soki azako kanisa gazoya akofana na kimia te et d'ailleurs akoya wapi atonga wa fanda pe wana Papa Kyungu. Alors ndenge sawana Fachi aboyi kopesa modo pona moi jet na yo wana emata. Alors président il a confirmé que jet eza kutu babotoli yango olie ba pekisa me babotoli robeta maboko te Kabila babotoli jet kocha kembete information yo na top Congo yo moko lelo ozo contredire Christian Lusakweni lelo yo moko banda okumisa Lusakweni ozawapi puisque batwana maloba bien Fachi basa lelo Kabila ba interdire amata Hollande na ba chaîne na ba débat na ba presse ba canal ba nini tout ça rien que na sans format puisque tozo yebisa bino information claire Kabila balobi amata te puisque Fachi a interdit na kasik nyon surtout ya FCC pour voyager sur le territoire national. Ya on a bomona ki ministre na bino oya Yamini na Nene Kulu apiga pour crise 5 fois. Là ba pekisi ba biso za pouvoir te ya komata. Quand ça déjà d'attente ba crise bani. À comprendre que Fachi a yebisa ki bango déjà. Tika FCC la zana drink. Bako comprendre que boko gestion kendaka. Mais
les lois va comprendre. Toujours dans la actualité politique, il y a un Tobanda Martin Fayoulou, Fatia a toujours président. Il y a Martin Fayoulou, il y a Jean-Pierre Mbemba, il y a Batunyo surtout, il y a République démocratique du Congo. Puisqu'il y a Tozo le Baboé, Union sacrée, Union surtout Bomoni. Union sacrée qu'on a Massolezo Betama, jamais à Maroc, jamais à Tunisie, jamais à Sénégal. L'Issolezo Betama, qu'on est à République démocratique du Congo. Alors, il y a aux Rwandais, aux Sénégalais. On voit qu'on s'est mis toujours dans la actualité politique. Une réunion a été tenue très récemment à la Maison Blanche. Fatibert, Zone Sass le Ramon Maïber, Mouki Siber, le Grand Esprit Yaya Filmeba, la Maison Blanche Yoka. Une réunion a été tenue très récemment à la Maison Blanche sur la situation en RDC. Les hauts cadres des ISA ont discuté sur la possibilité de sanctionner certains responsables congolais qui sapent le processus démocratique et qui sont trompés dans la corruption. Le nom d'Albert Youma était mentionné ainsi que les noms de quelques membres du Parlement. Et ça là qui me relève c'était vendredi pour la Maison Blanche. Vu que la politique est dans la République démocratique du Congo, ils ont déjà prêt à salir réunion. Alors réunion est à la Kini. Ils ont déjà prêt à co-sanctionner. Co-sanctionner bateau basala déjà ba mabe kala ya wana ba lobby réunion on est à sur situation ya République démocratique du Congo kaka ba au cadre des États-Unis donc ba sénateur na ba décideur alors il faut comprendre que ba lobby ba co-sanctionner ba responsable congolais ba o ba sapa qui processus ya démocratie ya liboso za kanambe non oyokaki alinyaki masola alingaki Lubumbashi il fallait kakima. Alors, on a minute au balobi, tous les bêtes à combat, na kati ya cash. Donc, il faut bimater. Il y a un autre lobby, il y a un bandaki qui s'appelle processus. Bimaka Siliba, il y a un autre solo, Kanam interdit de quitter sur le territoire international. Est-ce que top Congo est émission? Est-ce que Bamédia a émission? Et puis, papa Kassongo, c'est la mabé. Aux autres, quand on a un sobazana par l'Ox, mais Kabila Mandef, il est belé. Attends, la gilet d'idée. Mandef, il est belé. Il y a salité. Bozo Bangaye. Bozo Bangaye innocent. Mais Mandef, il y a Kabila, Bozo Monangote. Voilà. Bazo s'appelle démocratie, na bazo sala corruption. Congo est angami makasi. Na baza cité na corruption. Et ça, Albert Youma. Na ba combo ya ba membre sous ya parlement. Toujours dans la actualité politique. Le FCC a envoyé leur mémo auprès des présidents de la République à travers les gouverneurs des provinces, plaidant pour un renforcement de la coalition FCC-Cash. Le peuple congolais dit non à non. Toboya, ceux qui vont monter qui va député, va gouverneur, on est belé. Ceux qui ont l'annulaire, va bimi, on va passer un micro, à l'obaki yango boy. À l'obito, quelque chose à mon konzamboka pour coalition, to renforcer yango. Et ça là, donc il va zongana. Alors, Nazo et Sabino, Moukatombola lobby, l'air est déjà solide. L'heure est grave. Il y en a beaucoup qui ont été sanji, baso ya ya, ngoika sanji, tika ya ya. Moukatombola ko pardonner, mais na kacha ndakunaye, bisque moko salagana. Ngoika sanji aboma batuna katekelai. L'air papa Mungamba Jonas, saya qui peut sengelaye, l'air maman bomboule salaki. Fatia lobby fanda nonye papa Jonas. Pongoli armoire, azui disque acheli, lobby yo moko tala bilongo ngoika sanji sala. Même faut-il les rasos qui t'aillent à Nakatia, Autobengi, campagne. Même si il y a des grave. À Bengi, si tu n'as qu'à le prendre, on a 5 000, et puis tiens, soda partout. Mais voyez les lots, on a Fatia lobby. Je viendrai vers vous pour vous annoncer mes décisions qui n'épargneront aucun cas de figure. Toujours dans la actualité politique, Bolandi chanson, il y a Tchalamouana. Alors Tchalamouana, Azamoisio et Bima Moupepe, Fatibé. Il y a Tikato Topanzaye, puisque nous sommes Bolandi chanson au Siliga. Et d'ailleurs, pour votre information, Autobengi Bill Clinton a Siligi déjà à côté Studio pour répondre à Tchalamouana. Tchalamouana a traité mon consambo le rôle à Satan, le rôle à moi na classe soit quitté, papa maître a été qui est, maintenant ici papa maître, Kabila Zanzambe, pour tout ça c'est ici. Alors que
bisasa la mwana kebana président Gilles Bouta auto peut information mukama parce que bien puisque chanson na eza le rôle outrage malobane asuka lobi il n'ira plus loin alobi fatia kokende musikate et nyoso to akosala et ko finir kaka mabe alors ndenge ye appeler mabe asai déjà outrage et puis tozo yebisa ye bilakeli na ye nyoso mabe ezalaka ke pa na ye boye to boye te asa mwasoyo abimana oto bengi musée Laurent abimana musée Laurent lelo abimina Kabila etikali pisa tomelela je yamana tolobi asa mwasoyo abima mupepe Fatibe c'était le 20 et c'était à 20h30 là yo zala concentré la match Ndetoye Koktala Otobengi général Faustin Mounene a choisi pour traverser le fleuve Congo à travers Brazzaville et Kinshasa après avoir passé plus de 10 ans à l'extérieur du pays, invité par le chef de l'État dans le cadre des consultations pendant que ses proches sont arrêtés et jetés en dolo. Fatibe ba proche ya Faustin Mounene o bakima awa na époque à musée puisque musée alingaki a tripoté bango puisque bango nde bayana musée alors l'air akenda kuna akima qui ça fait déjà 10 ans ba proche na ye ti lelo bazana ndolo alors il faut comprendre que non Fati a bengisié Faustin Mounene azana parti na ye ezali CPPD alors yende mokonzi nango Fati a invité ki yepe aya ba consulter puisque eza masuwa noé toza ko consulter mutu nyonso tout et puis toza kotisa des personnes yango mona ki côté à la muka to pesa ka invitation mibale ko ka ki pe nango o to bengi Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi yango yoki Muzito aleli alobi biso toza ki invitation te puisque ata biso soki ba pesa biso yango to linga to kende te toza ko contester nanu légitimité na ye voilà Faustin Mounene aza déjà na kati Gabriel Kingwa Kumwanza a signalé que Kabila ndenga lobi aya na kin na Lubumbashi kanisaka ozwa kimia te aya kuto atozo zelaye puisque ndenge zana il faut comprendre que Kabila tonga place mon côté na Lubumbashi kende na Tanzanie place a toni saba immeuble oye moko tonga alors na Lubumbashi place azolo baza autochtone kuna ndako moko ezate toujours ngakata lona kaka jamba voilà bange belé toujours na kati actualité politique il faut to soutenir IGF balobi kana te baza ko déposer auto bengi rapport na bango na la police pour la makambo etali go pass ya semaine go pass ya aéroport puisque bolanda ki auto bengi directeur na bango Abdallah bakanga kiye na auto bengi pour na détournement ya bambongo ya ba voyage na ba auto bengi ba retraité mais ça ça peine na cabale puisque ba arme belé fallait porter l'aéroport yé pas ça kuna ya on moni Fati très sage alobi quand nini état major et le wana kuna et ya la kanchachi et ça ba cabale ba plan ala na kan kokolo merci maman Mwika alors faut comprendre tout ça ko buna na bango toujours na idée alors pona ke ko chité monseigneur auto bengi Kasima Corneille a sala ki message alobi papa yaka puisque ambongo makambo bazo sala azo ko fingisa église alobi nini alobi je lance un appel au pape et lui demander de revoir les choses le contraire nous allons perdre la crédibilité de l'église au Congo à cause du comportement de certains qui font la politique à la place de l'évangile. Il y a des situations graves au sein de l'église et personne ne le dit rien. Il n'y a pas crise au Congo. La Senko doit arrêter de jouer un jeu diabo. Monseigneur a lobby. Pape Aya Atala Batoyo. 2021 collectivité pape. Sinon, ça aurait été au contraire crédibilité à l'église catholique et costume. Il y a un autre lobby ici. Comment ça fait-il que mon Zambo Kaza Kokosité, yo ambongo so que kokutana na Kabila, oke kokutana na Martin Fayulu. Batouana babanda ko Luka Fati a divorcé na bango. Le lo Fati a lobby à la portée de tout le monde. Boya, bomo na ndenge na so kata libala ya kindogo bobala na mwasi atako bota kutute. Boya siko bino siko yo boko mika lelo boke kuna ya wana lobby. Papa ni oyo makambo ya ndaku na ye. Azoko kosilisa te na alinga ke kosilisa makambo kuna nde makambo ya lobby ezala ki trono ya wana lobby la Senko doit arrêter de jouer un jeu diabolique un papa qui ne sait pas donner une solution dans sa maison propre peut-il donner une solution
dans la maison d'un voisin. Non, je ne pense pas. Il y a un lobby papa yaka, bateau vraiment au talaka, puisque ton père de autobengi crédibilité. Information c'est vrai que moi, mais n'acheter on a scellé à l'anguilla, à honte. Puis il y a autobengi, il y a passé fort. On en a 9, puisqu'il y a 300 et chité. D'ailleurs, ça va être la fatigue. Mais tobanda ko lata clinique wana oya pende il faut longola bilamba nyonso mutaka tozolo kambo IDPS viva! Parti au pouvoir viva! Bachibé! Alors, Lélo, avant de côté na actualité politique, il faut te répondre à Tchalakoko. Tchalamwana teme Tchalako. Oyo abimana muse aye abimi lisusu na politique kana. Kanambe l'air a exploité apesi Emmanuel Macron oyo tobengi Claude Machala mukolo ya Tchalamwana na musi UDPS viva. Alors mutu nyonso akozala na posta ya porno ya Tchalamwana ezali awande biso sikoyo tokonuire ye Tchalamwana ayeba keno Kabila nde ingrat azali mutu oyo aboma Laurent Désiré Kabila ingrat azali mutu oyo aboma Katumbe mwa ingrat azali mutu oyo aboma Mamadou Nda ingrat azali mutu oyo aboma 14 millions de Congo kombo na ye Hippolyte Kana awa sikoyo ka cher combattant UDPS viva toloba te eloko wana babimisi yango mpo badeconcentre biso me tokobeta Tchalamwana masasi ande tokorépondre ye ande pour désormais na chaîne oyo akomeka kodiffuze nzembo wana ezala na tv ezala na radio akokutana na peuple congolais na zelana et puis Tchalakoko il faut yeba keno ndenge ezali wana yo na Congo ezala libanda okotikala lisusu kose produire place nyonso yo okoyoka keno Tchalamwana azobeta na songolo mpakala yako signale biso nde UDPS viva parce que oyo eza lisusu ta ya distraction te boye te awa sikoyo yoka chers compatriotes politiques ekomi ele nazoyebisa yo tozopesa Kabila kanda avant décembre edi kapeni liba UDPS FIFA ndenge ezali wana oyo tobengi général munene na Kinshasa ba ex aye na plus de 500 ex-phases na Kinshasa oyo bazali déjà sous contrôle ya République démocratique du Congo mobimba yango bomonaki mukwantombolo après révélation ya Kabila ndenge akomelaki ba président ya Union africaine Oteno Fachi soki a respecté accord te Congo ekozonga sima pendant 50 ans. Il faut voir que non Kabila alingaki a se déplacer à Kende Lubumbashi. Na komi na aéroport bakitisaka ye te basali nini. C'est FIFA. Bakende boye na nzela ya Kimbas ya nini ya Maluku. Olive bakomi ko dépêcher ba biloko na bango ba meuble tout nyonso na kingakati. Ezali pona koyebisa yo ke non makambu eyindi maka awa sikoyo ko comprendre que non ndenge ezali wana Fachi a signé partenariat stratégique na individu te mais na États-Unis d'Amérique awa na conseil ya Nations Unies na ba grande puissance nyonso il ne jure que sur l'arrestation du politique kana parce que va comprendre que non mutu abandaki ko bloquer procédure ya peu processus ya peu na RDC ezali Rwanda Hippolyte Kanambe kase UDPS FIFA yango wana biso na bino lisu likolo ya lisu makambu ya coalition ezali lisusu nazo ebisa yo lobi kikwite ko ya raté salini place oyo Jean-Marc Kabunda 520 giga asalaki déclaration ya commettre fin officiellement na oyo tobengi coalition ya bondo UDPS FIFA awa sikoyo ka secrétaire d'État américain Michael Pompeo
oyo na minute oyo azali ko séjourner na France parce que boyebi bien Fachi akendaki France akei na Belgique lera kolongo wana kokende na Turquie ake na Arabie Saoudite akei na Georgie UDPS viva il faut yeba que no ba grande puissance nyonso na minute oyo bazali sima ya Fachi parce que à bientôt bazokanga Kabila akofete na Kinshasa te Kabila azali soso ya bona yango bomona kibaba kiungwa ebisie deja kama unaweza sema utakuwa kulumbashi utikala kimya uyuwe sema ausitakuwa na kimya atashi kumo ayebisie boyo soki ozobule keno koya lubumbashi po continuer na kosemese insécurité yeba keno tokotika yo kimya ata mukolo moko UDPS viva alors que baba kiungwa bengisaki ba généraux tout ya Katanga mobimba pona koyebisa bango keno tozala toujours même moral sima ya Fachi UDPS viva lobby oyo tobe samedi oyo tobengi chef ya fédération ya PPRD na niveau ya est adémissionnera ta salini alobi jamais na kozala au service ya baroi awa sikoyo ka toloba te Lambert Mende asali point de presse awa koyoka na point de presse na ye alobi ni FCC da la muka bakomi koluka invitation parce que na minute biso toza na posa invitation imaginez-vous kolo ya lobby chef de l'état ya mbaki nani mutu oyo nayebisaki bino keno azalaki camarade ya docteur Etienne Tshisekedi Wamulu et puis professeur docteur na droit constitutionnel expert na constitution na biso ya République démocratique du Congo lobi bango na Fachi farafa les autres tozotangela bino nanu ba grande ligne ya oyo tobengi Lambert Mende Omala UDPS viva Lambert Mende ancien porte-parole du régime criminel Hippolyte Kanambe et autorité morale de Q. Juge les consultations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo conforme à la Constitution. Il s'est exprimé les 14 devant ses partisans. Mende Omalanga reconnaît la République les droits de consulter les citoyens. Les problèmes pour le FCC, explique la mère Mende, c'est la paire. UDPS viva Mende à reconnaître que non FCC na bango bazana kati yakoba UDPS viva car nous avons mal géré ces pays. La consultation, c'est le droit du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement régulier des pouvoirs, des institutions et de la continuité de l'État qui lui reconnaît l'article 69 de la Constitution. UDPS viva Tokei lisusu musika Fachi alobaki boy UDPS viva décision oyo ngai na koswa na fait ya consultation oyo ata nzambe na lola akosepela nango makasi yeba ke non le 20 Fachi alata munyere kala na kati ya discours ya Fachi bien munyere UDPS viva et qui sera derrière ça UDPS viva yo moni na marche pour la première fois tozali na nzela biso peuple maintenant basoda ya barépublicain oyo tobandaki kobenga kalaba na mura bazotambola biso elongo bazotombola demisatu likolo balobi Congo barécupere biso na boumbu Fachi a sauvé la République démocratique du Congo mobile. Alors que bato wana bango babandaki kosala plus na oyo ezali na intérêt ya autorité immorale na bango awa sikoyo yoka Madame Oyo Azali, porte-parole adjointe, ya chef de l'État. Madame Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État. À ce jour, vous le savez bien, ce n'est ni secret pour personne. Aucun informateur n'a été identifié en nommant le FCC majoritaire au Parlement. UDPS viva. Le président de la République n'est pas allé voir Kabila. Il n'a pas de compte à rendre à un individu. UDPS viva. En tant que garant du bon fonctionnement des nations, ne jure que
sur la dissolution de l'Assemblée nationale ou l'identification d'un informateur. UDPS viva. Histoire ya FCC na maye. Awa nazoye bisayo kenon tozali déjà na majorité. Les romani batu oyo ya peperde na niveau ya este bakomi ko démissionner ande. Alors que avant Fachi aloba, je vous dis akokutana na ba généraux nyonso. Pour na sensibiliser bango, denge bazali toujours na souci. Il y a quoi porter, Fachi soutien à Bango, il est pas viva. Parce qu'il faut voir que nos chers combattants plus graves, Kabila Tindi ba émissaire na Est, a proposé ba généraux Nyosokuna $1 million américains. Nyosona pona nini, pona kopé ça ba ordre mal donné. Alors que Fachi déjà a facilisé Armée Mobimba. Armée Mobimba sima ya Fachi. Yango oyoti keno. Communauté internationale. Bazali na kanda makasi pona Hippolyte Kana. Yo ba pekisa ki yo keno ata mukolo moko te okosa la politique. IDPS viva. Awa sikoyo okoyoka kolela ya Richard Mouyesh Manges Mans. Oh, un criminel oh azalaki inculpé na makambu ya juge vie chérie soki juge chérie oyo babengana bandeko na biso na niveau iferi na niveau ya Kasai. Le chef de l'État répondant au gouverneur Richard Mouyesh Mans, j'écris à cet accord avec Kabila, mais je ne peux pas sacrifier le bien-être de tout un peuple dont je suis garant pour un accord politique. Je n'ai plus de temps de m'arrêter. Il est pas ce viva. Lobby Moukounazala qui est invité à Télé 7. À lobby, c'est un coup boutique pour soi. Pourquoi vous, Bassali Yanzambe, ça dit que c'est un coup. Nous sommes tous allés Bassali Yanzambe. Nous sommes pour continuer. Nous sommes peuple congolais, tout le monde, nous l'oublions. Parce que le temps où il y a des avancé, Bango Bazoye a des distractions. Il n'est pas savifa. Alors que la minute où le peuple congolais a des distractions, comme Kolomoko, Batouana, Balingi, ba distraire Fachi, Manda, Baane, Bandagokende, Bamemaye na dialogue. Mais la minute où il y a non, Fachi a autorisé à ta dialogue Moko. Fachi qui n'a pas ça à dialogue, concertation te, mais Fachi a initié qui consultation. A boiti qui congolais dans cela. Oyo azo se sentir congolais. Aya ande. Awa ba fois congolais ba ya kate ba salini. Makambu ya coalition aboué. D'où bisona bino to ça toujours même mot. Parce que FCC il faut ayer ba que non. Prochainement destination na biso peuple congolais. Et ko sala kingaka. Parce que to ko saisir Monisco. L'air to so kende kingakati et ça pona ko kende ko se venger. Na 14 millions de Congolais oyo Kabila abo. Parce que mbaka oyo ezali mbaka ya ba Rwanda ata mukolo moko. Eza mbaka na biso ba Congo. Pour Rwanda a intimider biso ata mukolo moko. Il devait se vivre. Alors pour ne pas monopoliser la parole, les lois na suki awa cordon ça malo. Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings, il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et faire juste votre bête à Tindika TV pour que vous avez information ezali précise, réelle na Tindika TV. Je vous aime tous, Tindika TV, number one.